Tala, biso nyos tozakana tout autour ya papa. Soko bali papa mtabala moi si. Après si on bon nyos. Combien? Combien? Facture combien? Oh boy 3000. Tiens, précis. Tiens, précis. Tiens, précis. Bon, est-ce que tu as besoin de tout ça va pas naître. Zakari moi. Vous comprenez? Kaboy. Tala, attends bazo beta fanfare wana. Hein? Attends bazo beta fanfare wana so alingo bala. Alinga facture ne papa. Tiens précis. Attends bazo beta fanfare wana so alingo bala. Alinga facture ne papa. Tiens précis. Oh, après ma coach demande. Après ma coach demande. Après ma coach demande. Après ma coach demande. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Sikoyo chargé de mission après salimba mwana mongala azongi na casquette na ya journaliste. Pour ngamba on a un grand journaliste au Saranate mais là on a comment former ba petit amike ba falon céleri. Pe na soka na wa gagner yo. Azo tambu sa batu azo que ne carnaval avant que ne combat de catch il faut batu bo bimana ba mama na ba semi bali bozo tika bandako bi ba mama biloko zo tika na moto. Ah bon moto aye pa ya nzambe na ye. Papa Simon Kimbangu kiangani aye na mboka ya bule nkamba asuko na maya nkamba melima ya nkamba suko epesi jalousie na aïe epesi jalousie batu basali ba émission ya ndenge na ndenge na otanga bino te na tanga bino pona pesa bino valeur boye bani bino na bino na kotanga bino to ngana otanga su bino te pour après centenaire te bi fini. Après centenaire fini. On a pas distraction à pamba. Réconciliation. Fini. Centenaire, c'est le progrès. Mais Bogozonga te. Pour Bokendek dans le boaku. Bokendek dans le boaku. Bogozonga te. Pour Bobunga kinze. Na oki lelo mama yambaki yozala kitoko makasi. En tout cas. Maman Sidonie. Maman n'a évité. Moi c'est Mokonza Boule. Tala biso tuaka biso 8 malami biso biloko na batono ona nzungu place ezate to kaboyi biloko na bata pembeni bale non on deka kinela biso ou bien na yibaki eloko ou bien na sala comme les journalistes ya katabi ya ko vanda de kolia tole na le biloko ya pamba kwanga tendo fufute makemba te loso te mais biloko na le ya pamba pe me comme gonflé totika maman na vanda Tala, biso nyos tozakana tout autour ya papa. Soko bali papa mtabala moi si. Après si on bon nyos. Combien? Combien? Facture combien? Oh boy 3000. Tiens, précis. Tiens, précis. Tiens, précis. Bon, est-ce que tu as besoin de tout ça va pas naître. Zakari moi. Vous comprenez? Kaboy. Tala, attends bazo beta fanfare wana. Hein? Attends bazo beta fanfare wana so alingo bala. Alinga facture ne papa. Tiens précis. Attends bazo beta fanfare wana so alingo bala. Alinga facture ne papa. Tiens précis. Oh. Après ma coach demande. Après ma coach demande. Après ma coach demande. Après ma coach demande. La sala mariage. Ça le beau pour ngai. Est-ce que kuna ba sala ngai bien? Na kosenga na papa a pedir masibala na ngai. Bona komi na doute esika na kendeki ta mosusu bapedir libala na ngai mpona bana kaka mwana satan tala baki na ngai oyo nazalaki na loboko ya
mariage ya oyo soki ali juste te papa bandelanga na balambala mibali papa bandelanga na balambala mibali papa bandelanga na balambala mibali tala biso nyonso tozalaka na tout autour ya papa soki obali papa motabalela mwasi apesi yo mbongo nyonso combien combien facture combien oh boye 3000 tiens apesi apesi oyo tokozwa esika mosusu tokozwa eza te tosalaka mpa na ye Zakari mwana. okomprendre kaka boye tala ata bazobeta fanfare wana ata bazobeta fanfare wana so alingi obala alinga facture na ye papa tiens apesi yo ata bazobeta fanfare wana so alingi obala alinga facture na ye papa tiens apesi yo Après on coach demande. Après on coach demande. Après on coach demande. Après on coach demande. Papa bandelanga na balambala mibali papa bandelanga na balambala mibali papa bandelanga na balambala mibali tokolemba te mame nzela nkambe nakolemba te mame nzela nkambe nakolemba te nakolemba te nakolemba te otalaka kamera kuna nakolemba te mame nzela nkambe nakolemba te mame nzela nkambe nakolemba boyoki tokomata avion wana edingwe moto na ngenge ya nguluma la locomotive qui filme aloba komine kimbangise awa vive papa simoki mokiangani vive nkamba numu solo ekutikala mbele solo elukuta ekutikala mbele lukuta tozali kokende edingwe okomi pa na ye biso tozokende pa na ye po papa simoki mbango kiangani alobaki ke to totambola na ye tosala baémission naleki na ngai oyebi soki moto azosala succès amoni succès elingi osila tokimaka wapi tokimaka na église oyo nakomi nanga paster nakomi nanga koprie Bakomi pasteur. te nakomi paster Di nayoki lisolo na matete. te na église nini Nayoki lisolo. tangi nanga église yango Bapeseki biso na badate. kobomba te tangi nanga église yango Mon cordon. Naloba. loba mais soki paster amoni ye église nde bani kokweya akomi kokima mingi mbango epa bavedete mpo nini komona lisusu ezonga na mouvement oyoki moto soki akomi kokweya akima mbango na église soki komi sikoyo basali ya nzambe bakomi kokima mbango epai na biso omoni bienge sikoyo ye dine olobaka ezalaka bapaster baconsultaka yo bapaster bayaka mpana kopesa bango kisi est ce que ezalaka ya solo vrai ou faux mpena bapaster bayaka mpana kozwa kisi mpa na yo vrai nga sabi za lara opesanga lara natekelo eloko ti nzela ya nkamba epai edimwe kuna kola porte ndako na porte wese nakoki kozanga te mpe nakoba na papa na ngai eza lokola mwana soki abali akoli azwindaka kofutela il faut yaka kotala papa mbala na mbala yeba état de santé papa na ngai nawe nasali 3 jours nazona papa te nakosala miso natala pa lokola nga ata nakei natango so 4-5 jours naye kotala papa oyo naza mala mwana na ngai nasimizela nazongi soki paster amoni ye église nde bani kokweya akomi kokima mingi mbango epa bavedete lelo motivation nini ezwi yo mpo kende nkamba ezalaki nafandi na ndako amilukaka jipe awa edingi prépare papa simoki mbango aza na besoin na nkamba nasali ta duti te nayebose nakoti na ndako naséchange nakoti na jipe na femme na ngai tosimizela toke nkamba soki paster amoni ye église nde bani kokweya akomi kokima mingi mbango epa bavedete lelo
motivation nini ezuyo pour kende nkamba? ezalaki na fandi na ndako amekaka jipe awa edingo préparé papa Simon Kimbangu aza na besoin na nkamba. Ok. nasali ta duti te nayebose na koti na ndako na s'échanger na koti na jipe na femme na ngai tosimizela toke nkamba me na ye awa papa tindelinga moto kende kozwa ye na Kinshasa nga bia tokende ni mwasi na ngai alobi tokokende olinga te tokokenda kama te bisu na ye ateki pour que tozwa transport ya kokoma awa. Lelo motivation nini ezuyo pour kende nkamba? ezalaki na fandi na ndako amekaka jipe awa edingo préparé papa Simon Kimbangu aza na besoin na nkamba. Ok. nasali ta duti te nayebose na koti na ndako na s'échanger na koti na jipe na femme na ngai tosimizela toke nkamba amekaka jipe awa na koti na jipe na femme na ngai tosimizela toke nkamba mwasi na ngai nakamati bisu na ye ateki pour que tozwa transport ya kokoma awa mwasi na ngai nakamati bisu na ye ateki pour que tozwa transport ya kokoma awa amekaka jipe awa edingo préparé papa Simon Kimbangu aza na besoin na nkamba. Ok. nasali ta duti te na koti na jipe na femme na ngai tosimizela toke nkamba. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. oyebi soki moto azosala succès amoni succès elingi osila tokimaka wapi? tokimaka na église oyo nakomi nanga paster nakomi nanga koprie bakomi pasteur te nakomi paster ayedi nayoki lisolo na matete te na église nini nayoki lisolo tangi nanga église yango bapesaki biso na badate kobomba te tangi nanga église yango mokordon naloba loba mais soki paster amoni ye église nde bani kokweya akomi kokima mingi mbango epa bavedete mpo nini komona lisusu ezonga na mouvement oyoki moto soki akomi kokweya akima mbango na église soki komi sikoyo basali ya nzambe bakomi kokima mbango epai na biso edingwe okomi pa na ye biso tozokende pa na ye po papa Simon Kimbangu kiangani alobaki ke totambola na ye tosala baémission naleki na ngai donc fo mona akei ye na mwasi na ye ntongo papa bon papa Simon Kimbangu kiangani alobaki ke totambola na ye tosala baémission naleki na ngai papa Simon Kimbangu kiangani alobaki ke totambola na ye tosala baémission naleki na ngai boloki wana edingwe moto na ngenge ya nguluma la locomotive qui filme aloba komi na kimbangise awa vive papa Simon Kimbangu kiangani vive Nkamba numu wana edingwe moto na ngenge ya nguluma la locomotive qui filme aloba komi na kimbangise awa vive Solo, écoutez qu'à la belle solo. Et Lukuta, écoutez qu'à la belle Lukuta. Tozaleko Kende. sikoyo bayebiso ya kofundanga okoyebisa bapaster wana nini parce que biso tozali malheur na bapaster ya poto na bapaster ya Kinshasa. En tout cas, pour les gens pasteur, bayaka kozwa kisi ipai. Yoka. Tanga yaki na hôpital kobondela mpona nga nayebaki ye te. Naye koyemona pasteur Walesa na parke. Mais na mayele na ngai na bokilo na ngai alobaki basambaka na mosali ya Nzambe te. Nakendeki mpona kosamba te yakende prison ngai misala boye ezalaki bongo te. Bapaster botika koya epai na ngai. Ali bapaster botika koya epai na ngai. Botika koya epai na ngai. Nalimbisi bino na kombo ya Yesu Kristo. Nakotanga bakombo te nalobi kaka bapaster oyo bayaki kotrouve ngai nasala Walesa mabe
na limbisi bango na kombo ya Yesu Kristo pe na sengi Yesu alimbisa. Aujourd'hui, ça va passer la porte en sortie de Londres, la Tibet, doit s'en donner des sapons, message, oui, ça va venir. Likambo ezali te na banzi bomoni ngana walesa tozali awa. Voilà. Tokoza filme ngana walesa. Tokotinda na poto. Na internet. Pour amona ki makambo tolobaki toishu. Souci la mission est dit, oui, le limite Jésus-Christ. Souci n'a pas walé ses alliés au pays sangai bidoko nyoso au pays sangai au commis au centre là au commis évangéliste au bandi au qui est par-ci par-là côté parce que bonjour la parole en fait évangéliste amen le bon évangéliste c'est mon père la siège va demeurer à Congo militaire parce que à Saint-Denis va passer les ici. Et puis, dès que ça va, à Saint-Denis, va te bénéficier à cette makambo. Toujours que les gens disent, oui. Mais il y a qui est modèle qui est l'hôpital, pas qui s'il y a un besoin de Ngumba. Ngumba, quand il y a besoin. Et puis, la routine d'attendre moi, on a besoin. Parce que tout le monde, c'est que Jésus-Christ, ça s'est dit colo. Pour qu'il cherche un petit qui pourquoi Jésus a commis roi? Demandez combien il a commis à Jésus. Pourquoi ça l'affrontement? Les gens ont le dit le pour la toute première fois l'église de réveil. À confirmer Jésus-Christ. Mais demain, oui, il cherche à oui. mingi bayali awa bayika mpona kokomplete baba soki otuni paster walesa ateyaki na fei nini ayebi te koyoka liboso yoka conseil walesa eza koloba me landa mpe na bible ateyi na chapitre nini ntango oza kotambola bongisa place na yo me so yabiki lobi kokokende poto oba kutu mola to bali kobongisa nzela wakende poto me mpona kosa nzela ya nzambe tobongisa amen abisoki bazali tokende poto kobongisa butu moni me mpona kobongisa nzela ya nzambe obongisaka te nzela ya lola incroyable mais vrai. Dis jamais vu à Kinshasa. Amen. Dis jamais vu à Kinshasa dans le monde Moniba. Amen. Dans le c'est la banque parce que les lignes là c'est la numéro 1 pour la puissance dans le Congo. Et ligne numéro 1. Nani? Alors il y a dans l'Afrique. C'est le Congo. La qui numéro 1 dans l'Afrique. Yani ngai so na likambo ya nzambe naosalela nzambe na 1%, nazosalela satan na 99% wayesu nayalaki motu moko somo. C'est vrai. nayalaki somo mpona yo ntango nasimbaki awa nabimisi mwa tonga moko tonga wana balinga babomona yango nabimisi tonga wana omonaki yango te yo moto ozala makisi mais soki ozomonake kombo ya jésus-christ eleki kombo ya démon ata ozosalela satan mais nzambe aleki satan yo moko ozoreconnaître yango. Nzambe nda asalaki yo oza serviteur de Dieu okoki kotravaille mpona satan ti na suka boye te susi na ngai ezali ke okufa na kati ya nzambe epuis bakisi na wana ka ndenge azwaki ya mwana mosusu polisi belge natindi kutu mpa na mikende bazwaki donc ndenge eza wana bakokisi na yo kutu nga na kolala pongi natindi bana bokende kozwa na yo mais susi na ngai ezali ke yo osano évangile mpo opesa témoignage na mokili mobili ntango ozokende na poto toke na yo toke na États-Unis tokei toke na Lubumbashi toke etingwe azobimisa motakala ya satan kozela nano te elobi mpo oyebi nano te ntango yo ozozela wana satan mpe azokalkila asala eloko parce satan kolongwa nga lisusu
C'est vrai, Satan a kolonga ngai lisusu. Satan kolonga ngai lisusu. C'est vrai, Satan a kolonga ngai lisusu. Satan kolonga ngai lisusu. C'est vrai, Satan a kolonga ngai lisusu. Satan kolonga ngai lisusu. C'est vrai, Satan a kolonga ngai lisusu. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. soki balobi kekende na Rome epai ya pape kongola kobongisa nyonso akei jamais na mwana moto abiki nazobongisa nzela ya lola azali te kasi balobi ozokende poto apres kobongisa bilamba bavalise mpo nini azokende lola nga naboyi nzela ya lola naboyi nzela ya kokende poto nandimi nanga nzela ya lola nabongisa nzela na ngai soko ofinga te etali yo Tango za kotambola bongisa place na yo so abiki le but pour kokende poto oba kutu mola ke bani kobongisa nzela ya poto mais mpona bongisa nzela ya nzambe etobongisa Amen. Abiso kwa ndio tokele poto kobongisa butu moni. Mais pour kobongisa nzela nzambe obongisaka te. Nzela lola. Incroyable mais vrai. Dis jamais vu na Kinshasa. Amen. Dis jamais vu na Kinshasa na monde mobimba. Amen. La zone c'est la bamusu parce que Bingwe ndio azalaki numéro 1 pour la puissance na Congo. Et Bingwe numéro 1. Na nini? Avec la zone de l'Afrique. C'est du Congo. Nalaki numéro 1 na Afrique. Yani Ngai so na ngai kama nzambe na osalela nzambe na 1%. Nazosalela Satan na 99% voyez. Nalaki mutu moko somo. c'est vrai. Nalaki somo. Pour na yo tant na simakyo na bimisi mo tongo moko tongo na bangaba bomona ngo. Na bimisi tongo wana. Omona ki amote yo muto za makisi. Mais ce qu'on se demande que comment Jésus c'est dit comment démon. soki balobi kekende na Rome epai ya pape kongola kobongisa nyonso akei jamais na mwana moto abiki nazobongisa nzela ya lola azali te kasi balobi ozokende poto apres kobongisa bilamba bavalise mpo nini azokende lola nga naboyi nzela ya lola naboyi nzela ya kokende poto nandimi nanga nzela ya lola nabongisa nzela na ngai soko ofinga te etali yo Tango za kotambola bongisa place na yo so abiki le but pour kokende poto oba kutu mola ke bani kobongisa nzela ya poto mais mpona bongisa nzela ya nzambe etobongisa Amen. Abiso kwa ndio tokele poto kobongisa butu moni. Mais pour kobongisa nzela nzambe obongisaka te. Nzela lola. Incroyable mais vrai. soki balobi kekende na Rome epai ya pape kongola kobongisa nyonso akei jamais na mwana moto abiki nazobongisa nzela ya lola azali te kasi balobi ozokende poto apres kobongisa bilamba bavalise mpo nini azokende lola nga naboyi nzela ya lola naboyi nzela ya kokende poto nandimi nanga nzela ya lola nabongisa nzela na ngai Tango za kotambola bongisa place na yo so abiki le but pour kokende poto oba kutu mola ke bani kobongisa nzela ya poto mais mpona bongisa nzela ya nzambe etobongisa tala biso nyonso tozalaka na tout autour ya papa soki obali papa motabalela mwasi apesi yo mbongo nyonso combien combien facture combien oh boye 3000 tiens apesi yo po esika mosusu tokezwa eza te
Tout ça n'a pas né. Zakari Mwamba. Vous comprenez? Kaboy. Tala, attends, on va ta fanfare wana. Hein? Attends, on va ta fanfare wana. Soit le mot bala. Allez, la facture n'est papa. Tiens, pèse. Attends, on va ta fanfare wana. Soit le mot bala. Allez, la facture n'est papa. Tiens, pèse. Oh. Après, on coach demande. Après, on coach demande. Après, on coach demande. Après, on coach demande. La sala mariage. Ça le beau pour ngai. Est-ce que vous n'avez pas fait bien? Nakosenga na papa a bénir ma libala na ngai. Bona komi na doute esika na kendeki ta mosusu babénir libala na ngai mpona bana kaka mwana satan tala baki na ngai oyo nazalaki na loboko ya mariage yango oyo soki ali juste soki ali juste te papa bandelanga na bana mbala mibali naza na mission monene oyo papa apesinga okende kozonga na poto okende Angola okende Brazzaville okende Afrique du Sud nakende kolendisa baninga na ngai oyo bayebi nzela ya papa te. Edingwe okomi pa na ye biso tozokende pa na ye po solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende ngala fasili yeba finga ngai balinga balobini kende otala soki ya solo Edingwe abomboli nga nakusa papa na ngai nakozwa lisusu nini naza na piniso makasi mpo nakozwa nzela oyo nalobaki nakoya na bapaya naye na bango soki ngai yali bakopesa ngai moko na bango aya koloba ali journaliste nalingala fasili na kombo ya tata Peli Mosanto na pesi bino merci mingi. Ngai naza Zakari Mwamba, journaliste na journal télévisé à Lingala Facile, ya honorable Zakari Baba Baswe, et présentateur ya ba émission ebele na Africa Info. Et totiaki yango tembe bandeko ebele bandimaki te ke Edingwe moto na ngenge abongwani. Nde ayebisi ngai lokola bato baza kondima te accompagné nga na kamba yo moko komona deva papa pe deva lingomba mobimba ya kimbangisi lobana nyeke bon Edingwe na yoki oyo lobi nalingi ngai mpe napesa kombo na ngai ntango ozozonga le 23 tokende ngai na yo nga mpe nakende komona mais ce qu'il y a dit Simo Kimbango zobenga aza nzambe tout consort mais car bango moko bana na bana bakabwana el mokoto tilelo na chef de l'état asenga kutu basangana mais papa kuna ya kamba ndire yende alingaka ta sangana na bandeko na bazonga bomoko siko nini ko convaincre batu bandima penaki ya solo ke vraiment Simo Kimbango azanza mosino ta ye moko na kata ndaku akabona na bandeko na ye Simo Kimbango mutakaboli bango na tunio na monte ke bana mapasa baswani pesi na bayokani. Mais ce que yo peut tango soli pe papa conseiller a ebisio pourquoi pas yo tuna ta papa ndongo zozonga le 23 o tuna papa est-ce que moyen pezali ozonga na bande kono ya makoto yo o tuna mutuna wana ngana tuna mutuna wana next ko boss totiaki yango tembe bande ko ebele bandimaki te ke Edingwe moto na ngenge abongwani nde ayebisi ngai lokola bato baza kondima te accompagné nga na kamba yo moko komona deva papa pe deva lingomba mobimba ya kimbangisi lobana nyeke bon Edingwe na yoki oyo lobi nalingi ngai mpe napesa kombo na ngai ntango ozozonga le 23 tokende ngai na yo nga mpe nakende komona mais ce qu'il y a dit
Simo Kimbango Zobenga Azanzambe et tout consort. Mais car bango moko bana na bana bakabwana El Mokoto Tilelo na chef de l'État a senga kutu basangana. Mais papa kuna ya kamba ndire yende alingakata sangana na bande kona bazonga bomoko. Siko nini ko convaincre batu bandi mapena ki ya solo que vraiment Simo Kimbango Azanzambe aussi nota ye moko na kata ndaku akabwana na bande kona ye. Tala biso nyos tozakana tout autour ya papa soko bali papa mtabala mwasi apesi mbongo nyos combien au combien facture combien oh boy 3000 on tout est-ce que tu te résois tout ça n'a pas né vous comprenez kaboy Tala, attends, on va ta fanfare, wana. Hein? Attends, on va ta fanfare, on soit le mot bala. Allez, la facture, papa. Tiens, plaisir. Attends, on va ta fanfare, on soit le mot bala. Allez, la facture, papa. Tiens, plaisir.